Dossier pe affaire TikToker na kombo ya Louison oyo auti kotika biso la famille. Dossier et affaire ndeko na biso ya TikTok ya tongo na kombo ya Louison. Louison auti kokufa, Louison auti kotika biso esali pasi pe mawa bandeko nanga na ndenge moko ya kosakana te. Kande boyebi chez Mama Inès ba révélation nyonso yaka toujours na poasa chez Mama Inès ya kobomba a ezalaka te. Chez Mama Inès nyonso tolobaka s'il faut que totia moto na droiture na lignée na ye totia ka ezalaka toujours bongo. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officiel. Bienvenue na balandignon soyakala. Bienvenue na ba onyoso ya sika kande tolobaka na bino boye malamu na chaîne na biso ya Inès NM officiel. En tout cas la famille soki ezamba la liboso esalemi keno oya kokota na chaîne na biso ya Inès NM officiel kande tokendaka nango na osenga na yo s'abonner massivement. Tango zo s'abonaka kobosana pete koklikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel akobandotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Vous informer c'est notre devoir, oui bien sûr, tokoboya te pe tokotikala koanga na te. Toto yebike ezalaka toujours et encore musala na biso ya koyaka epai na bino pona koya ko informer bino. Yango bomona kabiso toyela kabino toujours et encore na lomba. Pas information na tamoko réel la famille. Lelo toye bandeko nanga kande tobeta lisolo na dossier pe makambo ya liwa ya mwana na biso leki na biso ya na bango kande boyebi semeki international na kombo ya Louison bandeko nanga liwa tango liwa yaka eyebisaka mutu teke non lelo nazoya lobi kuna na okende pa ya bakingandi te. Je m'excuse. Liwa plutôt eyaka na bandenge nango. Toyaki kolala tolamuki na sango ya liwa. En tout cas la famille nazo itiela bino quelques audios ba information pe ba affirmation ya concernant liwa ya Louison parce que tant de personnes bazolo baka ke non poisson d'avril eza nango lokuta Louison akufi te yango ka bato ebele bazoloba kande na yebisaka bino soki bato balobi biso pe de notre côté il faut toya kato beta c'était il faut toya kato solola il faut toya kato loba ezalaka bongo. Donc soki communauté congolaise eye pelisi moto biso pe de notre côté musala na biso eza que toya to affirmer toya to confirmer toya to betelango c'était yango ezalaka musala na biso. Alors na yelbino ba audio la famille na rolinga penza biso nyonso to landa na bukebi. Liwa ya Louison ezalaki ndenge nini? Liwa ya Louison esalamaki ndenge nini? Liwa ya Louison emataki ndenge nini pe ekitaki ndenge nini? Akufi pona nini? Parce que y a de ces personnes bazoloba oh poison batieli ye poison nani mutoko tiela ye poison? Nani mutoko tiela ye poison? Abande ko swana na nani? Abande ko bunda na nani? Wana eza mutuna tolanda nani? Akufi ya solo. Karine, non, Louison akufi. Akufi ya solo les questions akufi. Oui. Botango na ya. Kufa, kakalaki sasa. Mami, Noko, Okosa, akufite. Oh, Noko, Noko. Louison auti Angola aeti na poto akokufa bokosi. Mami okosi. Ya solo les questions. Mami okosi obombela ngate. Mami Louison akufi. Akufi les questions akufi. Mami. Les questions akufi. Ate la baronne okosi. Okosi. Ah, Louison. Babi Louison akufi. Babi akufi.
Kufi. Toza na bato ya baoloba awa na nganda Kufi. Quand on va na Bordeaux, Louison a Koufi, c'est vrai. Karine a lobby a confirmé. Louison a Koufi, non ko pas lobby a na Bordeaux, na Bridge, bato Babi a sali kisa na pasha. Cité du vin a Koufi. Leketu kita. Kiti Allô. Kiti ça y est, Kiti ça y est. Mais l'autre, pardon, hein. C'est qui ça? Hey. Ça me lime ça, tu vas attendre. Wane komi bière, ouais, qui n'a pas chez vous. Ota ko le kala 2023 boy. Il y a petit terre na je pense dans 2023 boy. Et ta grand frère na tabala qui a les qui moi si. Luiso akufi. Parce que ya lokutapi. Moi si na kene foyer ko zonga zongi boy akuti mobali na ye akufi na kata ndako nde ba bengi la poste ne tolo ba boy. Moye ba ko tana kata ndako ezate parce que bazala ba pompier na hôpital na ba médecin na ba la police bazo landela eloko ni ebomi akufi na nini mais Luiso akufi. Nde to sola na boy Luiso akufi. Eloko abongo ya makasi bo bato ko sela ngo mutu. Masia. Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka, ozana posa osomba mutuka. Kande boyebi benga Gersh biashara, bisika mituka ya kalite ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka nde batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité, hein? Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi, hein? Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gersh biashara Tokos, Gersh biashara, c'est la qualité. Gersh biashara, bisika masolo ya kitoko. Nalobi ba congolais toye bani. Il y a une nouvelle qui vient de surgir sur la toile. Un TikToker congolais, un vieux à moi que j'aime beaucoup, vient de décéder en fait. Vous voyez, si j'ai encore la force de parler comme ça, c'est parce que j'ai du mal à y croire et puis j'y crois pas. Parce que je vois pas de preuves, je vois aucune chose qui peut me pousser à croire à ça aussi facilement en fait. Et j'ai du mal à réaliser comment une personne peut mourir aussi vite, aussi facilement, alors qu'il a fait une vidéo il y a de cela 2 jours. Et on connaît que c'est un TikToker qui est connu au sein de la communauté congolaise. Il a beaucoup de relations, il est bien avec son voisinage et tout. C'est vrai qu'une nouvelle vient sur les réseaux qu'il est mort. Ok, on y croit. Et il y a des gens qui ont dit qu'on a vu même lorsque la police dégageait les corps de sa maison. Vas-y, on y croit. Mais les Congolais, on se connaît. Hein? On est Congolais. Je sais à quel point vous aimez les buzz. Je sais à quel point vous adorez animer vos lives. Vous aimez faire des vues sur les morts des gens. Hein? On sait. Lorsqu'on a levé les corps, on a enlevé les corps dans la maison, il n'y avait aucun Congolais. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, la nouvelle a commencé à circuler, mais on n'a vu aucune vidéo concrète qui peut nous prouver à croire qu'il est mort en fait. On n'a vu aucune photo, aucune vidéo concrète. Il y a des gens qui sont partis à l'appartement et disent que la porte d'en bas est fermée. Mais si quelqu'un est mort, par exemple, comme on dit dans la maison
La police arrive. Déjà, il y a les médecins légistes, il y a la police scientifique, il y a la police normale. Et normalement, il y a les ambulances. Et après avoir dégagé les corps de la maison, qu'est-ce qu'on fait? On scelle la maison. Vous voyez, il y a des rubans un peu rouges et tout. Il y a des rubans où on dit « no entry », interdit d'entrer. C'est-à-dire que dans son appartement, il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça. Ou encore, Congolais qui sont comme limité parce que je sais que sont non limités. Bon, il y a Wi-Fi fibre optique. Aucune vidéo n'est venue sur les réseaux sociaux, en fait. Laissez-moi, en fait. Peut-être que je suis fou. Laissez-moi. Peut-être que je suis malade. Peut-être. I'm foolish. I don't know. Mais j'essaie de me faire peut-être une idée. J'essaie de me faire une imagination qui va me pousser à croire qu'il n'est pas mort parce que j'ai du mal à imaginer qu'il est parti. Aussi jeune à fleur de l'âge. Non, c'est impossible ça. Ça, c'est un poisson d'avril. Sango ya pasi, sango ya mawa, sango ya kolelisa bandeko nanga, sango penza ya matanga, oyo euti kokomela, ndeko na biso na kombo ya Louison. Toyebi biso nyonso aza tiktoker na biso, oyo penza longolaka baimer, ya batu ebele. La famille, Liwa ekomaki c'était depuis lobby. Lobby le 1er avril 2026. Toyebi biso nyonso ke le 1er avril ezalaka bongo jour ya lokuta eza bongo. Alors sango wana eyaki kokwea lobby vers déjà 16h parce que selon ba médecin ba lobby liwa na ye ekomaki c'était depuis 15h bien que tatonement ezalaki mais ba information la plupart ya bato bayaki kozwa ngo 16h jusqu'à eye kokoma makasi vers 22h, nde eyaki kokoma somo. Kokufa ya Louison, yebele zolobama. Il y a de ces personnes au bazoloba, oh, eza lokuta, il y a batu mosusu, oh, baoloba, oh, emataki okitaki, mais moi, je viens au moins vous informer que eza ya solo. TikToker na kombo ya Louison, aza lisusu na bisote. C'est vrai, bon, mon a ba vidéo na ye, ezo circuler à makasi, surtout ya page na ye, na TikTok. Pourquoi? Parce que la plupart abatu o ba osa la recherche na kombo na ye, c'est tout à fait normal. TikTok abana ko recommander donc algorithme ezo mona ke la plupart ya batu bazo tala mingi Louison yango bakomi ko tombola ba vidéo na ye, c'est comme ça. Alors cause ya liwa ebele abatu bazo mituna. Premièrement avant na kota na cause ya liwa kande boyebi kokufa ya ndeko na biso Louison eye na ba côté ebele. Na côté ya liboso famille na ye. Eza na ba video moko ebimaki ya makasi ya mabe o bamonaki ndeko na biso ya mobali na mobali mosusu na mbetu. Bamonaki bango ezalaki kande boyebi batu soki osala na réseaux sociaux, ozala makambo moko osala dans le passé, ozala makambo moko osala omonaka mutu mosusu mosusu bo travaillaka na ye ensemble par jalousie aye kobimisela yo makambo wana. Alors réseaux sociaux epelaki moto famille na bango pe eyaki komona ba vidéo wana. Alors eyaki kosala ke grand frère na ye na grande sœur na ye basondola ye baloba azala musika na bango. Pourquoi? Parce que na famille na bango bakoki kondima defa te. Alors akomaki ye moko na kwa na ye siko bino moko boyebi ezalaka toujours bien toza na ba réseaux sociaux babiso o bafingaka biso mais quand même toza na ba famille o esoutenaka biso esalaka toujours moi malamu oyebi ke naza na famille na nga ata soki koto bafingi nga na osola na grand frère na osola na grande sœur esalaka toujours malamu. Nzoka ye na kote na ye famille basondola ye ti bo bando omona ye na ba réseaux sociaux ye na famille na bango na grand frère na ye na grande sœur na ye courant ebanda ye koleka te babando solola te. Alors eyaki kosala ke mwasi na ye azalaki te abimaki so yakendaki musala tango aye kozonga afongoli porte akuti Louison na fauteuil oyo tobengaka canapé avandi miso akokangama ye akanisi kaka no aza ya kolemba mosusu amelaki mwa verre kaka moko aza ya kolemba mosusu alali kaka abengi Louison ayambi te Louison abenga rien ake ko bouger ye mutu azoloba te azobouger te nde bisika mwasi akomaki koganga tomba bande kovanda na faye nde batu bayaki bameki
alende koya kobenga ba pompier kobenga ambulance eya nde bayaki kozwa ye bandeko na nga. En tout cas ezosala pasi. Vanité de vanité kande na lobakango, tout est vanité na se ya mokili oyo. Toyebaka ke mabe na malamu nyonso tozosala un jour Zamba kobengisa biso. Alors banzela na biso tobongisaka yango tango oza na chance ya kozala en vie. Parce que y a tant de personnes bazokufa. Bazokufa bakana te ke non lelo na kokufa. Ka ndenge tokomona histoire à Luison. Azalaki na ye na bomoi. Ti mwasi na ya bimaki akendaki musala atikaki mobali na ye na bomoi. Basololaki wana na kosolola na projet ya pokwa. Basololaki na kosolola mosusu na projet wa kosala na décembre. Mais aya kozonga mutu aza lisusu te. Bazo suspecté que non eza poison. Mais de l'autre côté aussi crise. Omoni mutu soki aza na stress. Surtout la plupart ya mibali. Mibali bakokaka stress te. Mibali bazalaka bato ya koloba te. Akoki kozala za na likambo moko bo ezoliaka ye na se na kati ya motema. Mais à moindre pépin omona mobali akwei. C'est vraiment important. Yango nga na konsiaka toujours bato. Oza mobali. Oza na likambo moko bo ezolia yo. Soki oza na papa na yo solola kana papa. Soki omoni ke papa azate solola kana mutu oyo yebi ki okoki kosalela confiance. Soki osololi na ye likambo na yo ekobimaka libanda te. Osololi ekosunga penza makasi ke ozala na likambo kana motema stress ebomaka. Bandeko nanga en tout cas équipe nanga mobimba toyo ko présenter ba sincère condoléances na famille ya ndeko na biso Luison bisika nyonso bazali. En tout cas permettez-moi surtout de vous dire plutôt bye et à la prochaine.